oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka. Merci. Bonjour les boss Patrick Bokonzi. C'est moi ka. Sepeli. Akasi. Koleka ngai. Na likolo ba koleka yo te mais likolo na quand même. Nous avons l'entrepreneur, le boss, il y a une image. Banda ba mikili et puis les gens nakata Kinshasa, nakasavu. Papa, to sur la mamouké. Projet na yo pour 2017 pour nous image et comme na Kinshasa non yango bomoko ya mboka na micro so ba star ila ndaki yo to solango to yeba pour to équipe belé pour na yo yango to ye Marseille moi ka nalanda ka on émission na bino oyo bomoko ya Congo en tout cas na pesi bambote belé na Colosite oyo mon boss c'est Patrick Momo. Ok, bah puis c'est Bambote Belé à continuer toujours. Nous saluons les gars qui toquent na site Nabino, donc bravo. Non, c'est rappelé que dès na mon anniversaire, mais les lots yambinga et ça les gars souhaitent c'est trop. Yo mon anniversaire non les gars na katani image. Donc ces événements oyo et ça la manante quoi. Donc félicitations, c'est Pelé qui appartient à Yope, Patrick Ngambe, ça anniversaire, donc merci quoi. Voilà, là c'est Marseille moi qui number one, babi né pour vaincre, non pour être vaincu. Et Zakika a une image de Patrick Bokonzi, à numéro boé, mais c'était le 24 septembre, certain. Le 24 septembre pour l'anniversaire, on a si mal à ma casse, moi comme on a pour non nommer, bah image et puis on a ma casse mon boss. Patrick beaucoup de trucs en tout cas bien, mais boss, tout sur la solo ils à venir pour la image puis Otoyoki pour la leader espoir. En tout cas Toyoki est belé, que yo comme producteur na yé. Yo nous en simanaye, comme c'est téti, comme c'est orgueilleux, comme c'est fier. Pour un demi qu'on produit en 2017 oyo. Donc nous avons ça ce plaisir donc la vérité. Effectivement, leader espoir, aza jeune monko, soy ba congolais ba raté aza na avenir rebelle. Histoire à petit on a la musique, et ça le roi tant que Jésus ayaki ba juif au bazaki ba principaux ba ande ko ndima été ba onyo so ba une église. Ba docteur ya loi bande ko mona azolo ba mambo lokuta. Donc il y a une histoire moko ya leader espoir na musique à Congo. Petit na ya za jeune. Leader nga na ebeli tende ba tebele ba ebeli na kata matonge to na kata kave to na ville à Kin non. Leader nga na ebeli pena ba kota ba Kinkole kuna donc trop jeune na ba âge ba 2 ans 3 ans banda yembelanga soki na ye ai ba go yemba te. Soka yebi na c'est bolongo na petit na o te vie na yembelo kaka wanso na oti poto ya ba 7 ans ou ba 8 ans. Il est trop jeune, mais avec un amour lourd, katina ye, qui musicien, ya qui chanteur. Abiye ba vraiment ko yembate mazala ki ne loko wana so izo yemba o senti que moi no azana avenir. Benga na boya kae. Na boya ka leader Barcelona azaki trop jeune. Mais le temps leader abimi na sala ba émission na yena mbakae tout ça banini mais actuellement na yeko mona vraiment à la jeune mo oyo azana venir photo soutenir quand même pour nous soutenir c'est ngara ba mbongote et c'est ngara ba bien matériel te et c'est ngazana eloko mo katina e eloko ane l'équipe ba mbongo eloko ane l'équipe ba bien matériel donc c'est to appliquer en peut-être lobby yé muto à l'espoir à musique à Congo parce que déjà na niveau international en Europe les gars na ba TV ba interview na e ba documentaire na les gars ba musicien belé to e bien ba grand non ba les cas bongo neti été et là on a ça ba téléspectateurs nyonso na site na bino nde oyambinga que ala jeune mo na soutenir kaé les loté malgré banane bazolo ba kaza qui pas fallu tout ça c'est moi qui les nourris tu vois ration na ya na nuit match tous les jours
C'est un jeune qui mange Boss, ici. quand on va en tout cas, Bolimbi Sanga vraiment Fali Ipupa, DiCaprio la merveille, 3 fois racé. Surtout que maman on lia ba finance en tout cas longa maman lia. Comment fait-il que espoir leader on pas Fali na ma campagne arrêter na Kasavu boire aux habits on lia. C'est que sera qui maki kuna ngé classité les boss. Yo nem to côté que ba idéologie. Pour ayawa. Loin de là. Aza jeune moko omoni so tolobi le loto côté classe et ça la conditionnel. Aza déjà na musique. Donc, à côté école de la musique quoi. Na école de la musique wana aki ko profiter pe azozamo ba formation. Mais ce qui ndenge fallait akendela ki nango à côté classe normale, c'est impossible. Parce que na makanisi déjà aza déjà na ki leader et pas naie. Donc ba massa naie aza la star. Donc classe et simbate. Aza petit moko à côté école de la musique, à côté formation. Là je suis d'accord. Mais il fallait éviter la conception à Fali. Par rapport à la production, par rapport à la vision, on a mon jeune leader espoir. Donc à la génération boye, à la mai moko ba mikolo misuba kokete. Bon on a même na interview, même temps à répondre. Non, les boss voilà penwa penanga na katio pour mon kilobi que non leader espoir c'est un enfant très impoli. Abanga toute sa façon de parler, de voir les choses, d'agir. Na miso ba mikolo en tout cas bolimbi sanga muke eza malamute. Et puis nana ba likambo lobi que non on dimine na yo que yonde ozo produire leader espoir. Marseille Mwaka, on m'a dit qu'on produire leader espoir et un problème. Biso sala ba production elle est l'autre batu bazo la production. Biso ils déjà ba carnet ils déjà na poto, tu vois. Dans la maison déjà il y a production déjà à partir à poto. Donc so ina na Congo pour na produire leader ngai pa na ngeza eloko na betika temps et bimi. Vous comprenez? Donc déjà côté on a eu du bois que ça non. Mais là, on a aussi moni koyeba mutu na musika eza pasi leader batebele babeta masolo na musika mais nga na zalaka na ye avanda na nga na lisaki moi nga zana azoration na tous les jours tam suba travailler na tam suba lié na oteme leader a déjà ba fait sembo na golia. Vous comprenez? Eza principe na tchana kata entreprise na ngai aza so botuni a témoigner bino ba témoin baza chaque midi. Si on a raté midi na soir, à Roya aux Zambon, on a yaki rolia. Donc, na tchaki à l'aise, nande moko, on comprend. Moi, tout le bagno c'est zate, mais bao bayebi. Et là, on a précisé pas na yo. Au moins, temps bazo benga petwa na za impoli, petwa na za ndoki, ngai tushanga. Parce que au moins niveau mona mutu na musika na pembeni ande mote, nga vanda na ya petit na nga pale. Donc, ndenga za kotaka. Soy na lali ba ola musanga soy na zate leader a okota lo babo lexanga la mona papa soy pa moninga azwaka oya zwaka donc ndenga zana a ozangelo te déjà ndena yaki boye na pesa ko moins ba 10 téléphone nzamba mona nganga ko sarate so mona zangi téléphone so mona zangi téléphone chombo c'est que yemo ayib mambo sala les boss président leader espoir wa mbinga le numéro de téléphone te et puis qu'il dit téléphone au laisse akaye eza bien eza moko ba bloko nzambe akotala na ba bien fait na yo mona bala balo zoli c'est ma bête mais ce yo bobi mutu monte na aliosa musana perte ezo sunga leader autres pisa ba mbongo au laisse aye au produit. Est-ce que tu as senti à lui qu'il y a quelque chose que ce le sali mamboya makamu daki monante ba makambu na leli po bientôt na kishasa makambu ezoya makambu ezali Marseille Mwaka. Donc ils en ont mambo bébélité na si yo mo so zunga na interview et ça par rapport à liberté et ça par rapport à new image mais au côté de ce leader pour au monde que ezolo ba mapé trop donc ça jeune moko azana venir mutako boyango asali mukil na ye donc ezangate mutu na koloba ke leader en avenir eza monde entier mobima place ba congolais bazotala bazuyebi ke petit wana azana eloko moko kati na ye
lelo te lobby te ba o bazo finga voilà ba o bazo finga te toza biso nyonso na kini awat nga vana na poto me nazala pe na kini siko nga kuna na centre ya kini donc ma nyonso eleka ata mosusu bino bozwa information sima donc nga aza bena na oshwe place ma solo to elala banda oswe biso siko tolalaka te awa ezalaka 6h ta mosusu bino bolai na bino ba mini nga alalaka te navana ana mona ma nyonso elekaka donc batika kokosa petit leader nga la alaka na ye batutu bayebi ke leader avant na chepate bokonzi ayaka awa masolo so lingo mona oye ana yebisa ko avant o zaka na biso o sala émission na leader mais bakoto esimba tango bengi na biso ya kaza mbala mo ozui o ba musicien o monio eza ba musicien leader ayo présenter nga pour recruter bango le la to na nga vie oh na chef d'orchestre nga la babi d'accord o mso aye na ye yekutu petit na nga azala ane ape omoni ezaka leader te tamso yozo kansaka leader o moni Roland wana musicien leader afazane a shenga adama awa petit na zo encadrer nous image babi entrepreneur Patrick Bokonzi maman banango kala depuis na poto olie ngulu elobisa ba poto boyebi bana poto donc soto boye nzambo tuna biso po mikora kama nzambo tuna yo atuna ote ni mamuningo aleki oselo te na vie po nzambo tuna ote fo ni maramarse mo kaza number 1 Mokonzi pour les amis ko les boss yoyebi les boss Patrick Bokonzi nous image na sa émission na leader na bana mo amike ba misena kala balongwa ki ba leader aleli abi que non Josie de Nuance Mister Lova ni kaboroni na iba nzembo totunye ba ibi nzembo na yo o ba ibi nzembo et puis tout le monde dans la kitoko bon nous ça pour récupérer nzembo na bina nga non sœur bitumba mikolo nga mona mukeno ko bunda te donc moyen pour souffre faire exact mais si ko lelo to lo ba mususu que non leader espoir a comme la producteur na ye Patrick Bokonzi nous image entrepreneur muta poto kala ya lote ya sikate ya kala pende ya kala sikolo nini pour nzembo wana faire bo sendenge ni tike non ka bongo déjà en par là na PC mbote kota za faire egola Jésus de Nuance omoni toko sanaka te lelo na Congo oyo nasi ceux to tangi parmi les plus grands chanteurs ya Congo il fait partie ya premier donc na raison vraiment na respect maka c'est pas faire egola asala ebele donc ezaka pour na Congo te eza monde entier mabandima déjà les jeunes leaders aza petit na ngai na boité omoni koloba kenga lelo Patrick Bokonzi na yebi valeur à faire na moni jeune leader na kiko sala kututé polémique za na kati moni bato ba olinga bazwa ba information ya mabe pour na jeune leader par rapport à faire ce que pas na nga na webisa bango ke bakosani faire gola bravo oyemba nzembo wana eyokani ke kitoko les boss Patrick Bokonzi banga faire wendeni faire aibi nzembo ya mono lingo produire pour ba biso qui il a makambo ya simbi il a solo yopé pour déjà ba yemba bango yo mo cliché yebi na Patrick Bokonzi mais ça sous plaisir en kasi 6e génération yembi yo ce qu'on fait zo menansango donc on va faire ça la ming na mboka oyo ti nzembo ke non ka bongo omoni jeune leader album na ye qui je suis boka thème ya album qui je suis donc aza jeune moko aza na avenir mulai et tu na bandi ko asimbiki cité asali bato mabete mais aza na succès wana déjà pour nga na opesa leader bravo donc nzembo wana soki eza ya fere ayemba kiango ça va soki eza ya leader fere ayemba kiango eza pe mabete aza vie na ye wana eza mambo famille babile linge sale se lave en famille mais ce qu'on a ajouté le mot totika ba polémique fere gola c'est un grand ba respect belé nga na producteur net ba producteur nyonso bomona te na meilleur distributeur ya ba production ya ba musique congolaise na poto d'abord donc na teka banzembo ofere ayemba na ba wenge par-ci par-là na maison na orchestre na yemoko donc na rose sakana na ferete
donc qui peut causer polémique wana te ya jeune leader na faire na étaler ngo lelo na monde internet ndenge koma bazo zela ba yo ka po ba cha ba commentaire donc nga elo ka na sengala ba congolais il faut arrêter vos bêtises. Le problème c'est quoi? Faire c'est un grand, les jeunes leaders azan à venir azana banzembo be ta neti na opeso exemple neti nzembo azo emelanga mikolo eza nzembo eza un impact à makasi eleki ku nzembo ofera embi azana ngo ebele pito donc ce qui fait azwa ki wana moko tope eza affaire eza problème ten so ebe faire emba nzembo petit leader pourquoi do polémique yango déjà fouli yango eza lokwa pas fouli ga petit na nga leader ada petit na ye lelo pe leader so faire a besoin na ye to ba sala moi featuring ba ko sala parce que jeune o azo répondre na ba critères nyos to tika mabenga na producteur naza mutu o ayoka ka musique te bon ma musique na yebi yango bien pona tekango na kota na usine na zui maquette na koti na miss na publier ba tekango pe na monde entier donc lelo na ko sala leader na koti na usine na teki comme faire to teka e to lemba asala ba succès asala ba événement za champion donc avant na ka place azana continuer musala na ya za grand petit nanga leader pe azoya na marque na ye biso do soutenir les autres on a produit album ya petit nanga leader c'est parce que ada petit na yo kai na musika te na vandara na ye alia kana ngai petit na alia kana sani moko tamsu tozo confondre magam petit na za akutinga na olia na lia kana ye na table na ba massa ne tout aya na bango na ba shege mususu ba roya mususu 30 même 20 na vandara na bango na lia kana bango. Marcel Mwaka. En tout cas, émission yo, batunyo so barolanda ba osepela. Ouais, les boss Patrick Bokondi kana bakanu image babi toujours likolo, toujours pe kilo. Président leader espoir, comme on marque ça sonné. Na kata album moto bimaki je suis ba featuring ezali les premières questions aux micro quand même guité. Est-ce qu'il y a de featuring de album ngo ko bimarquant? Année 2017, déjà dans janvier, février, mars, avril, mai, tu habitais un truc prédieux prolitaire et puis ça tu es bangon. Omoni petwana ngala banda ko lande lelo te. So bomoni lelo na koti makambo mutu mo mutasengela ki yango epa na ngai. Bolanda ba interview à internet. Eza José de Londres mutasenga nga. Eza na net. Ayebisi ngai Patrick Bokondi jeune oyo batu bato finga dando ki mabe me yo to yebi ozala mutu moko olandela pe moi batu meka olandela ye donc nazalaka na ye déjà donc ngamo pe na chaque dio ba sala émission na José de Londres pour et ça la moi bien donc yango bomona émission na bima natala yi à gauche à droite na bi petango azala na ngai ya petit moko bien azala respect aza poli mais ba finga ngi trop na sina telemela likambo botika o finga petit na ndoki botika kolobane a mukolo aza mo mukie aza même pas na 15 ans donc ça sert à rien pour polémiquer ala jeune batu nde bazolinga ba embrouiller pona ba bebisa nini carrière na ye donc malgré bazo sala bongo babili kameza moko so boy mutaleki nzamba ko tuna na matuna ote ko be Patrick Bokondi telle image leader espoir bientôt na nous image sur l'avenir Oswe Prince Kasavubu donc romona ikara na coin chez Patrick Bokondi. Si quoi le boss n'a évité babi peut-être pas il faut votre instrument votre bailler bâton boss mais nous risque bon on y m'a pour un leader espoir taille vraiment éviter non pompo mon continent éviter faut éviter ngapenza Marseille moi quand on m'a ramené à battre il faut aux ala na ngonde pour salade na minute tous ans abino na Prince Kasavubu aux hommes a tege espace au somo na wapi toko sana raté to lo ba vérité na un espace na kati na un espace na libanda na kati pe na ba chambre tu vois na rocha petit leader là na wana mutala la tata na ba mission na so côté na kati au moins deux espaces ça entrée leader azane na espace donc ils ont une question ya pour ça l'organisation na ordre na rocha petit instrument za welo pamba déjà biso matériel les au grand complet déjà biso moto na site. La Norvégienne, maman Elisa Kouma lundi déjà Kinshasa, il y a mon banc pour mon leader espoir. Jordette Keila mon à Suède, mon Allemagne pardon, Camille Tenakin déjà semaine prochaine, un banc pour mon leader espoir. Oh, toi comme le président Souka,
Dès que son producteur, il y a leader espoir, entrepreneur à Kala, nous image, c'est depuis Poto, et comme il y a ça, il peut continuer à leader. Donc, c'est que vous avez bien pour bateau baye bana, baye nous image. Bandime ngo, ba voter ngo, pour so boye, nous avons retourné yo. Mot de la fin na yo, le boss Patrick Bokondi. Mot de la fin yo plutôt kabana ngai na sepelika komona yo ndongo ya mbinga en tant que chroniqueuse donc nzamba bakisela yo apambola ke liboso ba vies za lebele et puis santé malamu pona 2017 na pesipe cameraman na biso kuna Breno Ndombe maestro bambote belé ye susu akolisa so boulot donc na boss na yo ye moko ya voilà donc c'est hasard au mot Yepé Patrick, ouais. Donc c'est bien. Na opé ça va mbote na vie na ngai moko. Na opé ça. Ouais. Na pesi mbote na vie na ngai moko commandant Kalou na aéroport kuna na Njili. Na bosanité Edith Gemena, Chantal Esabe, Kandin Zanga, Feli Mobando, na Popol Botombia na Papi Anzolo. Na bosanité Binda na Salo Feli, sans oublier Roland Ibata. Roland Ibata qui est leader à Oyanango. Donc, à Salelo Penzembo. Merci à trop. Na pesi bana potonyo sombote. Natiki bakinoanyo sur maboko nzambe. Congo na biso mba gouvernement na biso, président na biso. Donc, journaliste senior sur Congo. Bambote belé. Donc, onyo sur net. Na onyo sur TV. Nzamba pambola bino pona 2017. Na souhaité bino bonne année. Entrepreneur nyon sur Obazoya na Congo. Pona ko evre boya espace za munene. Donc, tozawana tozo continuer nos rappeler nda Fiston Chimanga, Darby et puis Nabo Sanité Merlin, Bambote belé. Sans oublier DJ Trace, Nakati New Image, Nancy Bo Sekota, Bambote belé. Merci beaucoup pour Nayo, Marcel Mwaka, moi c'est Akitoko. Merci beaucoup, merci à moi Kaza et pouvoir faire grand-père Naye, me connaissent à moi-même. Je dis un grand merci à ma mère, à ma maman chérie, maman Béatrice, moi, à maman Titi, moi ça me conseille à qui torbote à moi, moi la fille unique de sa maman. Bah merci belé na yo mo kondinangai na kombo ya Breno Ndombe maestro ngai mingi poena zonga ba image yo ça sera plaisir na rôle mangala depuis Canada na bi ko sepel bisiko za bol lingara boye abi yo lingara bongo ko o sepeli. Et là qui bongo l'entrepreneur Patrick Bokondi nous image mon tu a kala ya poto ya kala ya sikate so boye na retourna yo car ne ba sa ga pang mo ya mboka mi jalo mo ya mboka so boye na retourna yo na ke musika te ba mbote na oya ngai stu mo kondi na ngai mama Pauline mama basa ke silibiso basa ke ate mama to comme manini mama to leli mbote belé pendant mama Pauline momo Yonde, maman ya bana. Bambote bena yemoko boss nangai. Patrick Momo mbali moko bien gentil. Alingi basali na epe minga liaka na basali. Nema Patrick Bokonda liaka ba misana ye. Eric Momo na bosani yote na Leli. Ka mija ngape na Leli. Pati Momo ka mija ngape na Leli bambote na bino. Bo umelo kola ebale. Pozo ke bale umeti lelo seke mamboza bien daki mwananteba. Nabike, babi na kisa bientôt là. Je sais ma solo il est au Simba, si j'ai Simba mais il y aura la force wana. Ça c'est ma grande fille quoi. Parce que ta boy on me retourne ma grande sœur propre et chérie, senti love à la vraie nature depuis Canada. Depuis Allemagne et à toi comme ma grande sœur propre pirate m'a tout depuis États-Unis d'Amérique bambo tebe na famille nanga mobimba na linga baninga nanga minga na bango ma coiffeuse Naomi Tsumbu la coiffeuse du moment Victor Mukeng l'artiste polyvalent Victor Mukeng l'artiste polyvalent balobi Jézakano et bien en tout cas solo là bas solo qui bien bande on a mboka to Leli à Marcel Leli Rachou Pandaski, la Cour suprême, yo penza moi ça pembe ou na Lausanne, na Lausanne, Rachou
Rachou Pandascu, la Cour suprême. Gros bisous à toi, Barrosa, Mbote Belina Yomoko, Douche Kapanga, Ours Blanc, Mbala Pembe, Mobutu, Tala Lelo, Marcia Mwaka. Je reste ici à Montréal, Girangbo, Papa na Jess, Papa na Gili. On appelle Simbot aux États-Unis, Arnold Lokai, Mbote Belé. Je sais que vous êtes nombreux. Mon amour, Raïsa Kevin à London, mes condoléances à toi, ma chérie. En tout cas, famille Nangé Bounsa qui va être cher Nangbango. Mon grand-père, le père de mon père vient de nous quitter. Donc, il y a un Moussa, on va continuer. Dans ma casse, il y a mon cousin Bounonombe. Merci à Rachel Oumba, merci à Pauline Tsumbu, Chloé. Elle, c'est ma bonne, l'espèce du monde. Merci à hérité Moubia la HM. Griffe à mon nene, hérité Moubia la HM, grand frère Nangaï, bientôt, qui chasse, Benita Dia, ma copine, en tout cas, la fille de champagne, à Luanda. Eh bah là comme on a hérité Moubia là. Il y a des Douma, à France, au Lekina oti. Donking Douma. Yone. Na pesi ba moto na ngana les grands nefs. Nef à mon nene. Junior Olemi na kata Luanda, babi déjà à Luanda. Beta malampo to style là. Ouais, to la mingi to rayo. Père to Olemi moi ça mbongo na katia. Ba mboka na yo yebi donc. Ezeka bongo merci moi ka bye bye. Bomoko ya mboka. Nous avons un système ya digital momo. Bomoko ya mboka yo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi, motoki bala lobi, botalaka bomoko ya mboka, merci.